Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino mpona likambo oyo Nzambe asilaki kosala epai ya Papa Epafras oyo lelo bato nyonso bawuti kolanda na babilili ndenge nini azali eklue na mbeto ya hôpital. Bandeko babolingo nayebi ete mokolo oyo biso tosalaka émission mpona koloba makambo na oyo etali Papa Epafras, bato mingi bakomelaki biso na privé balobi ete bino bozali kokosela Epafras makambo ezali makambo ya lokuta bato ya radio Zoomel 1000 bazali bilobela me tolobaki na bino ete biso tozali radio oyo tango topesaka émission na biso tango tolobaka information tolingaka ete ata bato bafingi me vérité eya kokota na nzela na biso. Bokoki koloba pe kofinga me ezalaka elengi mingi tango makambo bino bofingelaki biso boye komona ete vérité nde ezalaki na kati na biso. Bandeko babolingo tokoyebisa bino ete boyebi soki biso tozali kopesa bino ba information toyebisaka bino tango nyonso ebongi malamu boyokaka pe boatiraka ya malamu oyo bomoni ete bosepeli na yango te botie pembeni. Oyo nyonso tu tolobaka soki ndeko zali koloba ete lokola bazali bato ya radio Zoomel 1000 tika na néglige nde omonaka ete bato mingi bayaka kozwa kimpelekese apres ndenge omoni ete na bato oyo barefulaka mikolo eleki oyo bakendaki Congo tobwakaka mbela wana depuis kala tolobi ete bakongole bokeba po ete mikolo ezali koyeba korefule bato mingi bamonaki yango neti lisolo ya nsima ndako mingi bakanisaki lokola tozali kokosa orke biso tozwaki information ndenge nini bato ya Union Européenne bakotaki réunion po ete bazongisa bakongole pe banationalité mosusu tobwakaki mbela tolobi ete bakongole bokeba na loyenge me suka na yango raison eyaki kokwela biso pe lelo ndenge tozali koloba bato wana bazali na Congo pe bango moko pe bakamwaka kaka ndenge tolobaka na bino ete papa botamba kuna na Congo akutanaka na mibale pe basololaka na banzi ete un jour tokosala émission oyo bandeko wana balobaka na papa botamba po ete alobaki ete soki aye akomema na baelema na bapreuve oyo tokosalela yango émission. Bandeko babolingo nakoyebisa bino ete il faut boyeba yango Nzambe azali moto oyo basakanaka na ye te. Nzambe azali moto oyo ya koloba teke moninga na ngai tika na sala na ye liseki te.
nzambe basalaka na ye liseki na makambo etali priere kobondela wana okoki kosala liseki na nzambe mpo oyebi ete wana nzambe akozongisela yo retour ya kitoko. Me basalaka liseki na nzambe te na kati na bamasolo ezanga ntina mpe kokosela nzambe likambo publiquement mpe bakamera ebrake yo mpo na kosala quelque groupe ya bato plaisir ozali koloba n'importe quoi. Bandeko nayebi ete esali ngai mpe mawa mama Rosalie na ndenge komona papa oyo Epaphrase ndenge azali kolela liboso ya kamera na mbeto ya hôpital, me ezali leso monene mpo na kotalisa ete nzambe azali moto oyo basakanaka na ye te. Lelo oyo nazali koyoka ndenge ye moko azali koloba ete ezali ba-attaque Pasteur Mukuna nde moto asali ye boye ke Pasteur Mukuna ayaki na Belgique pe basali tout bake babwaki soki quelque chose na voiture na ye après docteur tango bamemi na hôpital après kokweya na ye docteur alobi ete azali na bankusu na cerveau moye balongola yango eza te bamakambo ndenge na ndenge. Eloko na kosenga kaka na pasteur soki na ndeko Epaphrase atika nde meme na mbeto hôpital koluka kaka kosala bato plaisir. Sikoyo conscience na ye esala eyebisa eloko nini nzambe alingi kolobela ye. Bandeko ye alobi ete soki tolandi bamaloba na ye nyonso ndenge ya bandaki koloba uta ebandeli ntango azali koleka liboso ya television liboso ya kamera mpo na kopesa badéclaration na oyo etali Pasteur Mukuna pe na oyo etali Marie Misamu pe na oyo etali Sœur Laure Mbongo. Bino moko boyokaki ndenge nini makambo oyo ye azalaki koloba. Na tango bandaki koloba makambo wana alobaki malamu alobi ete oyo nazali koloba na bino ezali mission oyo nzambe ye moko apesinga atindinga mpo ete na ya kobimisa bato wana polele. Me lelo oyo tozali kokamwa nzambe oyo azali nzambe na nguya, nzambe oyo azali makasi koleka ndenge nini le meme nzambe wana oyo apesi moto mission oyo alobaki ete mission oyo napesi ezali mpo okangola bakongole to bana na nzambe bayeba baverité. Le meme nzambe wana lelo akomi kobima impuissant akei na mission na yo tina suka te mpo olobaki ete ozali na makambo ebele okoloba. Bandeko tokoyebisa bino eloko moko soki penza ndenge alobi ete Pasteur Mukuna bazali bapaster oyo bazali kosalela milimo mabe ke ye nde nzambe azalaki na ye me na babiloko azali koloba na minute oyo ezali neti nzambe yango akufi soni mpo moto moko lisusu te akondima nzambe na ye oyo azali koloba ete nzambe wana nde moto atindaki mpo aloba biloko nyonso mpo ete nzambe yango lelo akomi koloba liboso ya akomi koloba lisusu na kati na ye moko ke Pasteur Mukuna nde moto ayaki mpo atake donc koloba ete Pasteur Mukuna nde aleki nzambe na yo makasi. Yango wana tozali koloba ete wana nyonso tu ezali kaka baimagination na ye moko mpo ete soko olandi badéclaration na ye azali koloba bamakambo ndenge na ndenge o gorille moko ayaki bo gorille moko alingi abundisa ye aza komona aza kobunda na bagorille o mokolo mosusu moto moko aye kozwa ye na hôpital mpo ete babimisa bango bakima bakomi kokima akomi kota cimetière amoni mundele moko mutakala bamakambo ndenge na ndenge o wana nyonso tu ezali kaka bamakambo oyo osalaki na kombo ya nzambe yango wana ekomi kobetela yo baretour. Ezali teke po ntango mosusu nazali motema mabe nazali koloba bote ngai moko nayoki mawa ndenge nini okibimisi mai na miso mpo olingi kolela mpo ete moto moko na mokili asepelaka na liwa ya moto azali te. Esali ngai mawa me eloko tozali koyebisa yo ndeko Epaphrase tika kolanda loyenge omoni siko ndenge ozali na mbeto hôpital eske mokonzi ya bakombatan aye wana mpona kopesa mitindo po ete maladi wana oyo ozali na yango ekite nzoto po ete yozwa nzoto kolongono apart kaka nzambe oyo yo moko osalaki bozoba oprofane kombo na ye mpona kosala mwa groupe ya bato plaisir. Tala lelo ndenge
situation yango ekomeli yo. Bato mingi bakomelaki biso pe bengi balobi ya bino bozali koloba makambo ya lokuta mpona Pasteur Epaphrase. Bomoni ndenge Nzambe aye kotalisa bandeko tango biso tolobaki likambo ya papa oyo Epaphrase. Bato mingi balingaki bavandela likambo yango. Tellement sikoyo bato ya presse baye komona ete malgré balingaki bavandela yango baye komona ete situation ya Epaphrase comme mobulu yango no moni bakimi mbangu balobi ete bakende kosala ye déjà interview. Mais bandeko sikoyo tokomituna biso bato bolobaka ete tozalaki kokosa. Mais sikoyo vérité eye kote na biso to eye kote ya bato oyo bazalaki koloba ete bolanda bato wana te. Po tango biso tolobaka ete bakombata oyo ndenge bino bomonaka tozalaka kati na bango me mingi bakanisaka neti biso tozali kosala liseki. Ndeko kokanisa teke biso tango mosusu ndenge bolobaka boza kobomba bilongi boza kobanga toza kobanga moto te tobangaka moto te me wana soki tolingaka komimonisa te po ezali stratégie na biso po ete tolingaka ete ezala boye po wana nde tozalaka malamu mpenza kati na bino pe information na bino nyonso tu tozwaka yango 5 sur 5. Parce que soki lelo yo yebi mama Rosalie oyebi papa Roger oyebi papa Botamba yo kanisi ete tokozwa lisusu pouvoir ya kokoma pembeni na bino no wana ezali stratégie na biso mais bokanisa teke tobangaka ubie na likambo ya makofi ubie bani po ete na kati na likambo etali mpe makofi nazalaka sur na papa Roger mpe ngai moko mpe mama Rosalie nayebi ete nazalaka mpe na mwa sur na makambo na ngai. Mais ebangisaka biso te po boloba ete baza kobanga sino te po ete soki ezali mpe na kati ya makambo ya bitumba ndenge nayebeli mpe papa Roger bandeko soko osali erreur osimbi minu na yo mpe bayebisi yo babi banda mbango okimi mpe na mbanga na yo. Mais toyebisaka bino ntango nyonso ndeko radio Zumel 1000 ezali radio oyo soki tozali kopesa information ndeko soki omoni ya mabe zwa bwaka ya malamu zwa koma yango ata na papier po ete soki biso tozali kopesa bino information tozwaka yango na source mpe toyebaka makambo nini oyo ezali kosalama. Mingi bakanisaki tozali kokosa makambo ya Pasteur Epaphrase soki mosali na Nzambe Epaphrase mais lelo oyo bino moko bomoni. Alors sikoyo tokomituna ye Nzambe oyo apesaki émission po ete aya liboso ya kamera po ete aloba bamakambo po ete bakongole bayoka bomoni teke Nzambe wana ayokisi ye soni ya soni. Alors toloba ete Nzambe wana azali Nzambe na bomoi to azali Nzambe ya kokufa mbala liboso na mona ete Nzambe oyo atindi mutu na mission pe baatake mutu yango Nzambe wana azali ata na force moko te mpona kosauve ye mbala ya liboso mpona koloba ete bandeko babolingo oyo ye asalaki ezalaki ya Nzambe te me ezalaki nde asalaki yango mpo asepelisa mwa groupe ya bato. Mais retour nango ebeti na ndenge ya mabe bandeko. Tala kaka soki Nzambe a frappé yo tala kaka Epaphrase ndenge akomi na ngai moko kutu na ndimaki teke wana Epaphrase akomi lokola diabulu bandeko. Mandefo ebele soki nyonso te komi krepi na mutu ngai moko na kamwe bandeko. Ezali nazali ko finga to ko sekate me nazali ko yebisa bino makambo ya solo botala kaka Nzambe ndenge a frappé. Yango na bandeko. Pasteur Mukuna lobaki malamu alobi boy. Makambo bozali komona lelo bato bazali kosala. Soki Nzambe o biso to sambelaka zali na bomoi. Bokomona ba conséquences. Bandeko, likambo ya Epaphrase ezali lokola elembo monene pona bato batikali surtout mwana mobali oyo na kombo ya Masombo oyo akendeki ko loba liboso ya cher. Oyo botolaki Pasteur micro bandeko. Senga ka Nzambe pardon l'air yango oyo. Bomoni Epaphrase yeyo makelele to monoko nyonso abandaki kosala mapeka nyonso to abandaki kotombola bomoni ndenge ekiti Nzambe basakanaka na ye te. Nzambe azali camarade na yo te. Nzambe azali moto oyo bosalaka liseki te bobetanaka bambata boye mpona koloba ete ya moninga te. Nzambe azali moto oyo soko olingi osala liseki na Nzambe sala yango na ndenge ya bapriere
wana nde bokosala liseki ya kitoko na nzambe na ndenge ya bapriere wana oza koyebisa ya me papa yo olobaki ete na babénédiction na yo soki moto aza na besoin boye asengi ya kozwa me papa nazomona eloko te wana lisepti ekoleka malamu me yo ye liboso ya kamera o nzambe atindi nga nzambe alobi boye nzambe alobi boye te ezalaka te mpo na kolakisa ete nzambe ndenge afrape yo tala lelo kaka le meme bato wana bazali kokosa yo mpo na koya oloba ete ezali baje ya paster mukuna te ndeko ezali baje ya paster mukuna donc oloba ete paster mukuna leki nzambe na yo wana atindaki yo na makasi seke nzambe ya paster mukuna aza makasi koleka nzambe na yo donc yango wana tolobi ete il faut kosala keba mpo makambo mosusu ndenge yo ozali koloba soki bato bazali koyoka na biso moko ntango toyoki makambo yo ozali koloba sanse eza te ntango mosusu nzambe aza kosala eloko boye mpo ete akonfondre yo komona ntango mosusu le meme nzambe ana korekomande paster mukuna alongwa kinshasa na poto po ya kotya maboko mpe kobikisama na yo emonisama nzambe ayebi kosala bamakambo na ndenge mosusu me okokomprendre te nzambe akoki koutilize mpe message moko paster mukuna alongwa na kongo mpo aya kobondela mpo na yo tika kosala motema libanga ntina suko ozali kosepelisa mwa groupe ya bato oli osepelisa nzambe yo ozali kolinga kosepelisa mwa groupe ya bato na koloba n'importe quoi eza kitoko te papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko ba bolingo kaka ndenge mama Rosalie auti koloba il faut boyeba yango ete radio Zoomel 1000 ezali radio oyo bino ndenge bozali kokanisa te na ba information mosusu topesaka bozwaka yango liseki bandeko tolobaka yango tango nyonso tokoki kosala émission kotia ba pilipili na mungu ape pona ko attirer attention ya ba auditeur na biso ko sepelisa bango mais bolandaka ba makambo biso tolobaka na banzi mokolo biso tosalaki émission ya pasteur to mosali to monsieur Epaphrase pona koloba ete Epaphrase azali cloué na mbeto hôpital pe tolobaki yango bato mingi ba réagisaki pe ba bengaki biso ba mosusu même ba komelaki biso ba message ya mabe mais tolobaki ete il faut kotika temps na temps bandeko po mona ete nzambe azali nzambe oyo azali kosepela pe na ba information o biso tozali kopesa tala lelo oyo bango moko meme bato mosusu ba bombaki vérité ya hospitalisation na ye tala lelo nzambe aye kosala ete bakei meme kofilme yango bomoni confusion pona koloba ete ndeko makambo ozali kosala to bombi yango mikolo na mikolo soki ezali vérité nzambe ya kobimisa yango kaka polele biso bato ya radio Zoomel 1000 tozali contre pasteur to mosali na nzambe oyo Epaphrase te mais tozali nde contre ba acte na ye oyo ezali kosepelisa bato te pe ezali kosepelisa pe nzambe te yango nomoni te nzambe a répondre ye direct bandeko basakanaka na nzambe te sakana na camarade na yo oyo bozali komonana sakana tango mosusu na mwasi na yo bie mobali na yo na kati na ndako me kosakanaka na nzambe te soko olingi osala je na nzambe sala je na nzambe na masolo ya bapriere wana nde bokosala je malamu po ete ntango ozali kosala bapriere na yo na kati na bapriere wana ozoyebisa nzambe me omoni te papa me yo lobaki boye na mokanda na yo bien na matie boye boye me ti sikoyo nazomona rien wana mpe nzambe atala bia mwana me sino tolobaki ya solo bon zela sikoyo mekanga kaka kotala wana nde liseki ya bongo epai ya nzambe koleka me yo koya na baliseki na yo ya bamakambo ezanga ntina o Marie Musambo asalaka boye o pasteur ser Laure Mbongo asalaka boye wana ekosimba te ti sikoyo tala ndenge ye moko akomi kokosake o pasteur mukuna nde mutu avanzonga ayaki komeka ye bandeko po mona mpe bamakambo na ye wana aza komema ngo kaka na bandenge moko ke moyen po comprendre yango eza te ye moko susu akomi susu ke o non amonaki mwasi moko ya mutu mwindu na mundele aza kotuna ndenge nini bakoki kosala po ete baboma mutu okoki komelange kisibu ezali baproblème moko psychologique oyo ezali na mutu na ye nzambe azali koconfondre ye tanto alobaki pasteur mukuna tanto aloba boyo bayaki kokimisanga na butu nakomi kokima kokwea omoni ndenge nzambe aza koconfondre ye pona koyebisa bino ete bandeko basakanaka na nzambe te tala
ba makambo oyo ya Congo ko mingi bakomi kosala na yango liseki na bato bomonaka bango baza kotambulaka na bafoto ya Papa Simon Kimbangu Fumu Kimbangu boye o baza koya nzambe ya bokoko bandeko Papa Simon Kimbangu toko respecter po etazali prophète munene mais non que bino bato boza na poto à cause ya manque ya pouvoir bokomi kozwa kombo ya Papa Simon Kimbangu pona kosakana na yango bino pe sort na bino ezali bon continuer kaka ba vrai kimbangiste bazali oyo bayebani bazali mais bino boza ba vrai kimbangiste te boza ba esco ba aventurier et bokomi ko utiliser kombo ya prophète monene lelo ba minele musu bakomi ko loba ah mais ye Papa Simon Kimbangu ngo bokumisaka est-ce que azalaki mutu ya violence yango pe bato yo ba congolais ba loko bazo sala makambo ya violence baza ko utiliser kombo na yo bien comment alors que Papa Simon Kimbangu ayelaki biso message ya paix. Mais boye baka ete bino pesor na bino ezali soki bolingi ko se repentir te tala tozali koloba yango ya solo mosali na nzambe oyo azali mosali na nzambe ya solo tango azali kotombola mongongo pe koloba nzambe ayokaka ye ndenge mosali na nzambe pasteur Mukunda évêque Mukunda tango alobaki ete makambo totiki yango na maboko ya nzambe mais bokomona sor nango bomoni bino moko. Et comme yo pasteur Mukuna, évêque Mukuna, akendeki ti na Belgique, aeti pembe na voiture na ye ake ko boire soki yo bankusu na ndete. Te yondo za ko sala ba makambo za ko lingande ko sepelisa mwa groupe ya bato. Au lieu ko sepelisa nzambe. Est-ce que pour être o sepelisa nzambe, il faut que ndeka liboso caméra o banda ko critiquer bato. O banda ko loba n'importe quoi. Omoni réponse na ndenge nzamba zongisi yango bandeko soko taliye na hôpital ndenge komi bato bamoni yango en tout cas tozali ko critiquer te mais tozali ko loba yango ya solo soko taliye on dirait ndenge kaka to mona ka ba fou oyo bazalaka na Congo Kinshasa ndenge bazalaka ndenge bakomaka mandefo ebotaka ndenge akomi tant yango tant musu nzamba za ko tikele tant o se repentir tika ko sala ko sala tout pour pesa plaisir na ba combattant yo wana na mbeto hôpital ba combattant ba sauver yo si ozali ko souffrir yo moko tangu yo zali ko lela na mbeto hôpital est-ce que omoni ba combattant ba leli te mais yo moko ndo zali ko souffrir soko linyo bika ezali kaka tangu musu le seul moyen o nzamba ko sauver yo ya ko loba kaka pardon ko senga baseli na nzambe wana pardon pe tangu musu nzamba ko sauver yo nzamba ko sauver yo te na ndenge toza ko ya toujours ko tchaka ka motema libaninga pe ko critiquer ko loba ya pasteur Mukuna bote senga pardon Bible za ko recommander même ko il faut ko senga ba excuse na banguna na biso comment yo ko zala motema libanga boy. Alors ceux qui totali boko lela na open ambeto hôpital ezali ya pamba pour être moto oyo ayebi ete azui problème ya boy ata ayebi ete azalaki ennemi na moto okosenga pardon ata ayebi ete pasteur Mukuna na pona yo azali monguna ennemi mais il faut kosenga pardon ndezali ko libérer ba situation ya makambo nyonso mais au moni tango finga ki ba pasteur Mukuna o kritikaki ba Marie Misamu o kritikaki ba Sœur Laure Mbongo o lekaki liboso ya caméra o lobaki mais lelo nzambe ona pe kaka humilier yo na mbeto hôpital la même caméra ona eye ko joyo pe ndenge o komi na mbeto hôpital omoni ndenge o komi na humiliation omoni ndenge nzambe humilier yo alors luka o se repentir tika ko sala plaisir na moi groupe ya batu moko boye eza nango na tina te biloko zali kosala senga nzambe pardon nzambe akokangola yo mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge papa Roger auti koloba pe ndenge toutaki koloba likambo oyo ekomeli tata oyo Epaphrase ezali kaka likambo oyo il faut se repentir asenga pardon tango mosusu médicament na ye mobimba yango no nzambe abombeli ye oyo pe kokangola pe ko sauver akokoma malamu meti siko azali kaka kolinga kosala plaisir na mwa groupe ya bato moko boye oyebi ete epai ya nzambe okoki kosala plaisir epai ya moto mais soki nzambe abloke yo na bato wana ozali kosala plaisir ezali pamba tala sikoyo na mbeto hôpital bakomi koloba na yo ete eyebisa biso na situation ndenge ekomi soki lelo
ozali te testament nini okotika mpona bakongole oyo bazali kolanda yo liloba nini okoloba omoni ke yo moko mpo bimisi nzambe yango impuissant mpona nini okomi koloba bon soki mpe na kei ndenge ezali wana nasengi kaka na bana kongo boyeboyebo me olie olakisa mpe makasi ya nzambe na oloba ete non nzambe wana na mission apesaki ngai lokola mission yango nano ekomi na suka te nakokufa nano te boye me omoni sikoyo place mpenza impuissance ya nzambe na yo emonisami yango na tolobi ete wana oyo atindaki yo ezalaki nzambe te ezalaki nde bato ya mokili nde baitilizaki yo bandeko kise ntango mosusu kaka bato oyo baitilizaki yo mpo ya liboso ya kamera koloba n'importe quoi ntango mosusu kaka bato wana bango moko mpe kaka bakomi kofrape yo me okomi yo paster mukuna azali na intere moko akosala yo mabe te epui yo olobaki oza koloba ete ntango paster mukuna abengaki yo aza kosala yo bamenace na telefone te bato nyonso balandaki interview ya yo conversation ya yo na paster mukuna na telefone paster mukuna atikalaki kosala yo menace ya na telefone te abandaki kotuna yo na malembe kutu yo moko moto oyebisaki olobi yo nakokutana mpo tosolola ebongo menace yango paster mukuna asalaki yo na telefone mokolo abengaki yo mokolo nini mpo ete ezalaki na kati ya liboso ya kamera mpe paster mukuna aza koyoka yo aza kopoza bakestion na malembe nyonso eloko ezali yo nde ifo ozala nde na bosolo eloko ezali kosala yo nde olingi koloba bosolo te yango ete nzambe mpe ntango mosusu azali kokomisa yo na basituation ya boye tala ndenge okomi na mwa ata moke bato baza korekonetre yo susu te oyebi ete ngai mama Rosaline nakokozala na nzela boye soki batie yo wana ata nake na hôpital wana nakoyeba yo lisusu te nga moko na mituni na bime ndenge nini ya kokomi boye wana mpenza ezali frappe ya nzambe nzambe nde moto alingi kotalisa yo quelque chose senga pardon médicament na yo ya solosolo ezali kaka pardon oyo yo kosenga osengi pardon na bato wana nyonso okomona sante na yo ekozonga oke me soki olingi kaka kokanga motema mpe kotelemela nzambe mpe kolakisa ete yo nde ozali teti mpona kosala mwa groupe ya bato moko plaisir wana nde okomona mpe ndenge nini nzambe akolakisa yo mpe nzambe akokitisa yo na miso ya bato po ete na minute oyo ntango yo olobaka bamakambo po ete ozali na baimage wana olobaka ete mission oyo ozali kosala ya koloba ezali nzambe nde moto atindi yo mpona kobimisa bato wana polele mpo olobi ete ozala makambo ebele ifo oloba me makambo yango mission yango nano esili te ndenge nini nzambe yango lisusu alembi ndenge nini nzambe yango lisusu babeti ekosiki bota po ete oyo tomoni epai na yo ezali lokola kosiki bota tala babiloko ozali koloba no boye namoni omoni ndenge nzambe akonfondre yo mpe moye tondimela nzambe na yo azali te ezali te po ete nzambe nini alobi ete apesi moto mission yango ekomi ntina suka te apres satana susu alingi susu aboma moto yango omoni te ke place wana ezalaki mission ya nzambe te ezalaki nde babesoin na yo moko mpona kosepelisa bato ya mokili me se repentir senga pardon ntango mosusu bamakambo bato ndenge tozali komona bandeko babolingo nzambe asali likambo ntango mosusu nzambe akokende koutilize kaka paster mukuna korevele paster mukuna po ete paster mukuna ya kotia ye maboko abondela mpo na ye po ete situation na ye ezonga normal nzambe ayebi kosala makambo nzambe alingi alakisa na biso ntango mosusu tala moto oyo alingaki koemilie bato na ngai me nakosala kaka bato na ngai nde moto bakoya koloba nakoutilize bango mpo ete babondela mpo na ye batia ya maboko mpo ete abika bandeko tososola nzambe basakanaka na ye te yango ete yo moto ozali koya na liseki na makambo etali bomoto bwa nzambe keba ete retour nango ezalaka mabe na banzi ete na bato oyo babandaki koloba ete bato ya radio Zumel mili boyeboye bino moko sikoyo bawuti koyoka mpe bawuti komona ndenge nini Epafras na mbeta hôpital malgré basalaki tu bomba information na bakanisaki ete ntango mosusu akoki kobima mpo bakamoufle yango me moye te mpo ete situation komi na yango ekomi meme kobangisa yango meme bacameraman bakimi mbango na mbeta hôpital mpo bamitunelaka ye bakestion libela nde sikoyo bandeko babolingo
bokoki na bino kofinga biso bato ya radio Zoomel 1000 na bainformation tozali kopesa likambo te me tolobaka yango ntango nyonso verité nde etikala kaka verité ata bolobi ete biso toza bato ya lokuta me verité na biso ntango eyaka ekangolaka mpe bomonaka yango na miso me bino bamakambo boyaka koloba liboso ya kamera mpona kosala mokili plaisir nde na suka na yango bato bayaka koyeba ete ezalaki makambo ya lokuta boteyama bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zoomel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zoomel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala deside nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci